Nazana destination Mandela ba ya ba danseur na ba danseuse. Parce que biso na mboko ba kipa biso te. OK. On s'occupe pas de nous. Donc toi ka iti surtout ça musala. Surtout am ça to ka biso toi ka utilité. Donc on prend comme des brouettes. Noter. OK, il m'a marqué aza témoin na vie comme témoin. Bon. Dominique Mabwabi o nyonso na oloba sala a sala. To bandi nanu. Mengu obo bando yemba zaka nani. Biso mengu. Mengu o Pepe Kala yemba na Empire Bakuba zaki nani. Mengu. Mais yonde muto za mieux placé ya ko expliquer biso potane utapi. Wana tikolo mo na couper te, ezeke ko mona ngote. Bon, ngasi kopele wana loki senga pena se retirer parce que na kufisa ki mwana. Na taki ba ne o ngasa ki de na kata Empire Bakuba de faire Pepe akipa pretext na mwana nga kufa azo pesa $10. $10. Pesa nga kanda na longwe na yaka susu te. Ya mwana sko nini ba check na Afrique pour se porter poids et commencer à passer. Mais pour quitter ça le soupasse ndeni. Pour quitter on se commencer à passer. Ba check pour se porter poids nanga. OK. Yango se comme charge na ko commencer à passer. Vous êtes sur la pointe. Il faut que ba ça en opération ba longolango. Ba tia poids on a commune. Quand il téléphone l'homme on se connaît na qui pays des nations. Na komi wana service ku web. Na expliquer bango. Oh, vous allez mon toi minana on kasi pesa na bengi Jesus. Bonjour mes zanga Dominique Obenga ke lobi na za na présidence. Présidence Obenga na pays des nations. Ouais, présidence ba ka bongo tenga bi na evi mo kamoluba na bi na téléphone. Na etukuta biso mbale na action mekana na za ngwa. Yakazi akazenga na service protocole. O pesa protocole monga bina service kuye. O fonga mona benga yo ngai bon ça va. Na kazi na za benga na kadi téléphone. Bato bazo sala ne wana. O Dominique ka bokuta na bino benga. Mais muto azo sona na téléphone ndinga uganga bo. Na bimi boy. Yo kande iso yekena. Bana mwana kutaki wana bana jou wana kako tango président Kabila. Ba yebinga. Dominique nini sous n'expliquer bango. Ah Dominique fonga miso abali ya mbonga bato. Mais place nini alingola kusanga de bana 2021 lelo. Oh, na 2023 tango basa ba campagne wa PC na biso ya Sonika. Message engongo a Dieu salemba ko histoire les grands sapeurs a bengi a tourner deni dossier actif na Dominique. Réponse neke dossier Dominique ils ma présidence nga za na campagne. Na kende na novembre na kende na maison civile installé loya. Na keti kuno na maison civile. Na yebisi bon babina Dominique. Soko mo dossier ko ba bengote. C'est que ko la bengo c'est que mutwana c'est aliam mbongo no bima aliam mbongo nao. Bango babina ke funi la justice leke pa mo lié. J'ai son numéro dans mon téléphone. Mais photo n'est pas dans mon téléphone. Na numéro de téléphone. Non, basungao balandela dossier na pas monsieur Jean-Jacques Alekana. Aya mara sur téléphone, tu commences à signer na celle voice na lobi après moi tu as mi o ba éphémère. Mon minute mi bungi. Monsieur Jean-Jacques Alekana ce qui aujourd'hui conseiller président j'aurais des mbongo. Mais mbongo ngam ta maladi. Aujourd'hui on lia mo poani. Bafunda ba député wa bobi sapesi bafunda député ngake na communauté kuni sika bango ba député bafunda bango na pesa kombo na ye isika funda ba député bafunda bango bena kende ti sika bango ba benge penza te balamba bi BCG ta lekana muyewa oyebi na demi boy dossier mutu boy artiste boy rais bango iza bana sika ba botami bomona bango lobby na zaini numéro 1 o te tout monde bango ka lelo ay mbamo Pepe Kala abengi joli bébé abengi maman Ndoza juni abi joli bébé abini ici abengi ngai Dominique Dodo Didier juni abi te Dodo Didier mabwa ba sa mo na Pepe Kala OK na koma mkanda na ba mbisa kiti a komiti na présidence na koma ba sa mo na Pepe Kala ba chonka na bandala en triangle wana Pepe Kala ya mpanya tumba basala ngwana ba chia wana papa makuta kufisima yanga basaye kuno bi est-ce que ba musicien nyonso baleka na RDC il faut basela ba onka ba monument mais so za mutu no atemba basali nga pa Pepe Kala na otemba basala Pepe Kala monument Pepe Kala pourquoi seulement basela e monument baza benga le fa de la musique congolaise.
Amis internautes, bonjour, bienvenue dans cette émission présentée par Jenny Massanka, Queen de la presse. Très heureuse de vous savoir nombreux en train de nous suivre partout dans le monde entier. Vous allez brancher l'émission Nabino Oyo et même la Bino toujours histoire ya musique ya mboka émission Nabino Oyo et même la Bino célébrité musicale le loto beta bongo masolo ya Pepe Kale et Ampania l'éléphant d'Afrique tokosolango bongo na Dominique Mabwa au azalaki artiste évolué qui vraiment mingi na empire bakuba. Les lotos solanaye masolo ya Empire Bakuba Imak Makengo. Es-tu prêt? Bonjour Papa Dominique. Bonjour. Bonjour. Bien, par la grâce de Dieu. Bien par la grâce de Dieu. Oui. Parce que kulala kumkulangana kulala kumka is habitude. Ok. So kulala la mki par la grâce de Dieu. Ok. Akoba pendo on la libelle pour la mukate. Ok. Pour la mukapo bani omuki na tongo pour 6 journées. So bani journée 6 et par la grâce de Dieu. Kulala la mki par la grâce de Dieu, c'est ça. C'est sûr. Oui. Vraiment, c'est très important, Papa Dominique. Santé Denis. Ça semble aller. Toujours par la grâce de Dieu. Par la foi ou ça va vraiment? Moi, par la grâce de Dieu. Par la grâce? Oui. Moi, je vis toujours par la grâce. Ok. J'amène une vie de grâce, comme je suis là. Ok. Oui. Essayez d'abord de nous expliquer. Vous amenez une vie de grâce. Comment ça? Mais nous avons la grâce toujours. Donc, ce que vous avez Cameroun, c'est que c'est inquiété dans le bois. Au moins, on parle comme on peut salami. Ok. Oui. Ok. On va poser exemple. Le jour où on va poser une année, c'est 2000 combien, il faut voyager dans Brazzaville. Na la mki antona ah. Ndena okenda pe nzamba tsunga ba point ba na kuta mtaka benaka $10 pour ça la formalité na beach. Mais na bimi na kwa biti na kuta na bakabela 100 000 francs congolais. OK. Bakabela 100 000 francs congolais. Mais nga na besoin $10. C'est une grâce hein? Oui. Vraiment? Oui. Vraiment merci. Na bakisi mtani sisiko. Na travailler na Sonica. Naza na Sonica na de nini? Poste. Te parce que ndi naza yandwa. Parce que pour nous expliquer ba mbonga ba docteur Baptiste. OK. Mais nazu grâce les basa ba formation kuna côté na sa formation. Quand na par grâce na zu brevet. Naza un grade inspecteur droit d'auteur. OK. Naza agent et puis naza so yandwa. Donc c'est que ndenge oza inspecteur à droit d'auteur yo pe o sali vraiment ba formalité na tout pour yo moko recevoir mbongo na o. Oh. Mais na côté kana bu fana se pe kana d'abord ton pour demander ma comment ils légal. OK. Pour nga ko dominer ko banani naza neti ne so mandela ba ya ba danseur na ba danseuse. Parce que biso na mboko ba kipa biso te. OK. On s'occupe pas de nous. Donc toi ka iti so to sa musala. So to musala to ka so toi ka utilité. Donc on prend comme des brouettes. Si je dis brouette parce que moi je suis ton anda kuna yo neti cadre to vanta baza to ngo brouette ça qui musala ngo ils ont même sable, ils ont même ciment, ils ont même caillasse. Mais tant on da ko sili bazi brouette boko quelque part na kata lfango. C'est mbule beta bato mai bilo wanti bala pa bavani pena be balali mais boîte na et pour la mbula libanda mais même qui sable tout. C'est comme nous. Aux gens to randi iti surtout ça musala. So ça musala te même au cas où beta ta bagile muso zo bel ba kipen ba ngoyote. C'est ça que j'ai dit on nous prend comme des brouettes. Mais maloba makasi boy pourquoi? Donc c'est comme si ba utiliser bino et so ba si ko utiliser bino bozala important le sauter. Oui, c'est ça. En quelque sorte. Yanga ce que tu veux devant makasi faut l'état à connaître biso. Ah, ça veut dire tout va fonctionner. Mais quand même na Sonica kuna oza na salaire? Oui. Na Sonica on a dansé kanga moko. Le reste pas musicien.
Lui, le côté administrateur, quelques musiciens, mais côté agent, je suis chef, puis un danseur. Ok. Oui. Déjà, on a pas droit d'auteur, non, mon coach, tu te retrouves? Bon, au moins, si on est que ça, c'est Ok. c'est grâce à PCA, c'est l'histoire, ok. Alors, différence entre Sonika et Sokoda? Sonika est créé par la loi ordonnance présidentielle. Ordonnance loi présidentielle. Un, de deux, Sonika, tout ça en code à Sisak. Sonika, vous recevez un bon na libanda. Oui, il y a des musiciens qui libanda sur le foot na Sonika. Ok. Sonika a un barème qualificateur à Mounene. Ok. Mais Sonika, c'est ok na France. Et ça, c'est na Belgique, ça va. Ok, que tu vois Sonika, c'est ok na Brazzaville, Sonika, c'est mais Sokoda, c'est à Kinshasa. Ok. Oui. Sokoda, c'est un code à Sisak. Sokoda, c'est local, hein? C'est local. Mais Sonika, c'est international. Mais yo suki ka na Sonika, to zape na Sokoda. Tenga na ka Sonika. Sonika ndem to reconnaître biso ta obina. Ok. Banda Sokoda banda. Ti lelo. Mutu mota obina bakinga zo ambo na Sokoda. Atende baka bablo banga olia na fin de l'année. Sokoda soki para biso te. Mais ndé na zane il y a des danseurs, ba danseuses ou ba s'affiler na Sonika. Ok. Te bazi ba carte yandwa, ba carte membre, ba carte yandwa azu yango. Même ngono zo za carte yandwa nanga. Quelques prénoms, il y a des danseurs, des danseuses, des danseuses, on a Sonika. Bon, pour être bandi sika, na bandi kufuta mais na tito comme décembre Sonika kufuta. Et ni ne doit cirer au qui va bando futa ndé Sokoda futa. Bon na boîte na mo ndé makamte zo kende. Vous assure. Oui. Parce que 6 mois plus tard au changer malobate. Mingi ba kama parce que ba nga kama tata. OK. Na kota bisika pa mapamba te. Somo isika munya chi mutu sike makamala mwizana. On sait que yo na mamba mbongo au saranati hein. Te na saranati. Na kota isiko baza ko s'aventurer te. Na kota isiko na moni calme ezali. Baza juste donc baza sembo. Yakene isiko désordre ezate wana kota te. Pongo mona muta désordre te. Ah OK. Et ba ko banana isiko na sali musala. Ba papa na misato ba yeba désordre te. OK. Il y a quelque chose mikolo, il y a respect, il y a polémique té, il y a comme kilité. Donc banane siko na sala musala. Yo tango intégra qui empire Bakuba, ou aki okuta bango bazaki ka bango 3. Oui, et trio kadima. Kabase dulu matulu, trio kadima. Trio kadima. K comme Kabasele, D comme Dilu, Ma comme Matulu de Papitex. OK. Kadima. OK. Oui. Mais quand on bandelelo quoi, on a K comme Kabasele Yampanya. OK. D comme Dilu. Dilu Mona. Et troisième? Matulu de Papitex. OK. Oui. Donc, on a écouté déjà ensemble. Oui. C'était dans quelle année? La Côte Empire 86. OK. Na Côte Empire na Côte Emoro. Na Côte avec deux danseuses. Filina Mireille. Na Côte Mabashi. Na Côte nani Ayatola 12 balles. Wa côté Kubina. Na champ na Côte qui vieille Papa Jos. Na Côte vieille Blaise Matadidi. Na Côte vieille Bovi Mukoko. OK. Bakisiko bango mina bango misatu wana. Na kota ba instrumental na kota ki ba soliste na kota ki bwing KVK musicien kwenda vutuka kwenda Majvel bwing kinanga et puis na V Doris et Bouya na base na kota ki VMP chéri na vendo mola wala komise libata wowo na mbonda kota ki show mbonda na ya londa na drum na kota ki Guillaume Njugu na Sami Maracas. OK. Oui. OK. Et bon, na base, vient à Bisso, comment il s'appelle encore? Le Fombo base. Akuti ngana Empire. Akuti on Empire? Oui. Ngana yambi le Fombo Empire. OK. Na yambi soliste Papillon Empire. OK. Na yambi Delusa Empire. Na yambi Bia Chante Empire. OK. Na yambi Vie du Jeu comme Empire. Oui. Alors, danseur oyo kutaki bakenda wapi? Emoro kaka. Okuteka Emoro. Emoro. Alors, joli bébé. Ngane to kote nzela moko. Ah, boya kina joli bébé hein. Oui. OK. Ngane lo baboy.
so babi succès za kisi na boya. Pourquoi? Na boya kambwana. Pour na bana 5 jours. Na coach Pepe Kazinga na coach empire mardi. Na répété mardi. Na répété mercredi. Oui. Na répété jeudi. Vendredi chaque vendredi baza beta na ngana empire. To beta ko senga na empire. Bon ka ba fanatique ba na répétition, ba mona yanga joli bébé. Pepe Kaisi bango, ils bana sika ba botami, bomona bango lobby na zai numéro 1. OK. Oh té tout le monde bango aller, tout le monde bango aller lo. Ay ba mo Pepe Kaisi abengi joli bébé. Abengi maman Ndoza. Tu n'as joli bébé. Abini. Ici abengi ngai Dominique Dodo Didier. Tu n'as té Dodo Didier Mabwa. Na bina na pe lobby nango to beti zai numéro 1 na studio Mangebi. Tango kwa émission ici na TV. Na zongi ndako le wana avant na rosi de pa mama kutu nanga na kuti bato be na boso lipango batondi sikolo bina tango lubanzi yo tambola baba Succès fou. mbala moko. Alors ndenge uti olobaki ondima te ke succès eza fétiche. Par rapport à histoire na yo? Oui. Pe okesho sika na vandi to sala ba voyage to bisa ba album to sama ka be na tiko mo cérémonie mo te. OK. O ba to sala boye. Na tiko mo na cérémonie mo te na empire. Otikala mo cérémonie mo na empire. Oui. Okoche nga Bible na osote, uchinga chapena osote pesa mbo, o mbondo, kasamera. Oui, oto banga sala na ko sala. Ah! Je vous dis la vérité. Nyoso na lobo sala sala. Oui, pour na biga na moni yango te, na moni kamo abe kuno te, na moni traso abe kuno te. OK, Imak Makengo aza témoin, na vie comme témoin. Bon. Dominique Mabwabi o nyoso na loba sala, a sala. To bandi nanu. Mengu obo bando yemba zaka nani? Biso mengu o Pepe Kala yemba na empire baku bazaki nani? Ya mengu aba mengu. Ah, c'est pas vrai. Alors ba mengu wana na Belgique. Et ba uti concert, moi fatigue nzara, ba kilia semula moto kuna. Après yembe na nzembo. Kasi. Pour boire Petro, hein? Te kala na kota boka mengu. Tandis que biso toyoka mengu aza elima moko azala na matadi. Kasi mo te ko kali ba petang papi ka boki bongo bazongo sko ba tiango o wana. Ndio wanda ya ba o wana te. Ah! Oui. Pour coïncidence ani salamande ni mengu. To bino nde bo déformant ngo bo tiango mengu. Aboire bongo. Mais c'est grave ça. Oui. C'est grave en tout cas. Batbazo landa biso ebele pe baye baka ba histoire nde bakoki o juger zaka merlu mengu. To zaka mengu po biso toyoka mengu. Ah, ngane mengu. Eza babilima babisimbi mo bazala na matadi. Ngapi no kalika mango na matadi wana batu bayebi kuna batu matadi bayebi. Mais o ya boka o wana te. Bon, deuxième. Pota o Pepe Kala zaka na ona lokolo sala combien d'années? Gomona kiango. Na mona te mena yoka. Na bon, oyo ki momoni te. Jiba obi je regarde ça peut toucher, je regarde ça peut sentir. Kofia obi qui dit je sais n'a pas tort. Qui dit ne sait pas n'a pas tort. À tort qui dit il sait mais il sait pas. Mais yonde muto za mieux placé ya ko expliquer biso pota ne utapi. Wana tikolo mo na couper te, ezeke pe ko mona ngote, tuzova na ne bouiller, tuzulia na yiponga za lia Pepe Kaisi kamo sani moko. Ouais. Oui. Na ki proche na yi. Na voyage to kende bouiller, surtout comme na voyage bouiller. To komi bouiller. Bo juna e baki juna ko chef d'orchestre akenda luki ba chambre papa. So ju chambre pas za ngo chambre ya pe azoni ba chambre étage te. Akoni mi na rez-de-chaussée. Moi ça me fait vaste ba moi salon ba ki po ndeka za ba misu baza ko signer ba contrat ndeka yewa ba okiya baza ko tala ye ba contrat faut za moi eza sous forme d'appartement. So amona bon ça va. Toujours valise et to côté ici. Moi tu ebisi tozi chambre. Wana ya côté. Ah bon ça va. Wana soka vandi abinanga zwa saki nanga ina juste na ile zwa valise ya wanga afungoli valise na ye. Na jubilama nazo classé na ti ba chemise koto yo ba ni koto yo ba o pas ba bilama ne ba ata na scène wana na ti ton ba porte manteau
nakei na crochet na kati azalaki mpe na bakilote azalaki mpe na bakilote kilote oui boso keto kilote na miso nanga non kilote motu nyonso alata kilote na ndako parce que tobeta masolo apota yo lobi omona ye kaka na bapantalon mpo ntango aolataka pantalon nga monaka pantalon tokomena kilote mpe olebi aza a star a star est-ce que na ndako nde azalaka so ntongo etani pepe kaka ndako wana kilote siko bapaya so ebaye kote bakuta na kilote vadi monene ko bakuta na kilote c'est koza na certitude te ya soki azali na pota ou pas natika wamona yango te mais oyoka quand même masolo mais nakoyoki ifanga omenzo avana na mona yango mais natika komona yango te nondima po ani ok ngazo avana ne tika komona yango te nondima po ani na confirmer ka leko na yebi te na moni na confirmer ka wali ba misi ba kosa makambo mingi ngwao nazo bosi ba kosa nga likama nakosela oni mwasi na kaya transport ayoki mutu Dominique an sikisa za yango abuma mama na ye ona zo mwasi na mutu ayipisa nga ndako ba mwasi na le ko ngapisi mo Dominique ko ba mama ni ko na sikise nga mwasi Dominique a suma Dominique ma mère elle vit jusqu'à aujourd'hui elle est là oh elle est vivante oui ah c'est bien mama nga botinga nga na boti amoni bakokolo aboni bakoko na bakokololo na ido bano bana makomo bota ok amoni ba troisième âge. Alors, oloba nini tango monaka bazo loba na musicien moko boye ke aliande ko na ye aboma mama na ye aboma papa na ye nini ko loba vraiment pas bato wana baloba biloko wana kasi un peu sur exemple mbana bina mutu ya ngamo baloba est-ce que ça solo nga bana pesi na exemple ka ngamo ko babika bomo mama ngiyo na zali azali. Est-ce que ceux qui obimisi nzembo et que ça la succès peut naturellement sans qui ici mais le plus un peu tout ça banzembo tout ça album quand tu exemple par exemple album ya ke mama passe à vidéo album ba style na studio makamto si to voyager na biso et tu quoi bima sima na biso ke mama passe et bima sima na biso succès biso za na biso tu vas en voyage tu es dans rapport dans rapport tu senti que tu bazolo et mec il manque biso tout ça va te tant est divisé par deux bas encore tout une répétition na schéma qui abma divisé par deux ndenge salami tout ba répétition tout et ça m'a mis na biso. Peut-être c'est parce que c'est Riwana ba musicien bazaka mingi te puis ba télévision ezaka mingi te internet ezaka te biso nga zo grâce toujours na chaîne moko biso ba Dominique chaîne moko yo moni nga Dominique po ba yebanga ifo na kanga suki na to ba matoi na to ba zolo na chachoko. Mais pourquoi dimanche moko boye na ya ba vesa mine ka ya ba sawata mine na sisa ba chaîne tout ça peut être nga ko ka ba yebanga ngate ngate. Donc oza contre bato ba la zolo bakangi suki bon na zanga moya mobali na ke to ba jobo bon bana ebite non mato to boli lo zaka naturel ba ba na bango vous avez na besoin de forcer l'autre na forcer le côté moi spende za la so ba muni ba senti pesa ke musicien quoi na ngo ka na ta correct bien assurance nous ezakini nini bando pe assurance pona aux annonces simples on se faire remarquer mais on a un succès et qu'est-ce que c'est nzalaki na kombo na Dominique mabo comment na tilelo so boka mkana komi Dominique mabo ni pas so moyi ka mabo mbangu basaya ko ngalobi OK on a qu'est-ce que ba konji mabo mbangu balikisanga au sala combien d'années na Empire Bakuba tu peux akufa combien de 10 ans seulement 98 ans na pas combien de 10 ans OK déjà de 86 à 98 quoi déjà 10 ans 12 ans 11 ans voilà 11 ans OK ah Dominique Mabois tant on a ba musicien lelo ba somba ba parcelle bazo somba ba voiture à cher ba okinda ba poto bazo zonga ba sa mamba minene elobela bino nini par rapport à musique obino bosalaki et bien le bon ba patron na bazangi mapa et puis qu'il avait 7 parcelles. Ah bon? Oui, 7. Na ba commune nani? Bandal. Mbinza Delvaux. OK. Mpasa. Mongafula. Matete.
na matete na viaza ya matete ka nde toyebi obi ka matete viaza ambinje ba ko binje ko jagil pang nene na ba magasin liboso ba locataire OK na kingasani babande ko vanda ndeni Pepe Kale Papi Tex na président Djilou nde azaki wana ata aza problème na bango misato iteka bango misato bibu bibu bango te ata o baza o batiki bato musu ba o yeba pelo te bon tu comment bon pe na conflit te et amitié na bango ebandaki depuis enfance to musique kande sangisa bango oui Pepe Kale Papi Tex ba kolesika moko OK na barumbu batanga na Saint-Paul OK okia minja mitote Saint-Paul et président Djilou Pepe Kale Papi Tex bakola na barumbu Pepe Kale afuteli pa balikinga redo pe likinga passa pe na mpeki bakuba comme musicien oui na yuke potango redo akufaki to betaki na 109 wana OK Pepe Kale afuteli pa balikinga OK et nani président Djilou ndo ayako rejoindre bona Kimukolo tele bango to wakona ya Kimukolo ndeni donc on a sabazaki ba ami d'enfance ba ami d'enfance makasi vedi Pepe Kale Papi Tex pour bazobenga ba di OK Di à l'époque ezaki comme mon ami hein kasi ndele to comme benga master à l'époque ezaki bazobenga di le babenga mister master OK bazobenga bongo OK wabenga mninga Tex obenga mninga Kale. Mais bozalaki na 3 présidents, Djilou, Tex, na Kale. Et on a constaté que considération na bino mingi ezaki pa Kale, pourquoi? Bon moi baki bango tout ça les 3 patrons. Mais je comme ça maliboso mengene Pepe Kale. Vi mas na ye. Azaki autoritaire? Oui. Donc genre que il dominait les autres. Bon. Ba kontra mi le musu komo iko na Congo. Et puis je aime so aye mo privé. Et aki. Parce que moi pe équipe nemo ni ta comme équipe nemo restreint boy. OK. Azaki na sous-groupe na Te sous-groupe tout mo restreint bi ke. Ba ko bengi ka brusquement. Le musu a comme brusquement. Ba ipane bon. Abi ka bengi to ke simba. A bengi o ke bo beti conseil. Les gens fait un mariage. OK. Et Azaki Nabidonde Nini s'est comporté comment envers ces musiciens, ces danseurs? Depuis qu'ils sont voyagés, pour moi, faut que les musiciens soient bien aller et tout. 2. Tu as bon hôtel malamu, tu vas lire malamu. À l'époque, on a Bozaki payé? Oui. Je te voyage. Ozondimaka pondima parce que Pepe Kale comment tu voyages tous en bon côté au mati ba na avion ba ke ba ça ba en bon côté parce que les lopé ba matara avion ba ke bazongi ba jouer l'autre côté est-ce que quand on fait voyager musique ba ke ba pesi bon l'autre si ezebele ba ke pa non ebi nanga te ya na ba orchestre to ebi ke ba futa ba musicien na kin bazali je ne peux pas citer les noms pour na ko leser ba orchestre mususu te mais to ebi mususu ba futa te. Même transport va payer ça. Mais dès que nous voyagé auto, prime. Il y a prime, il y a select prime. Après concert, vous avez toujours une prime. Quand tu voyages, vous avez une prime de voyage. Et salaire à la fin du mois? Hein? Salaire à la fin du mois, vous avez un thème, tout ça qui sont sponsorisés par la société. Moi, je suis autant comboter, na bonne pour sa publicité. C'est oui que comme moi sponsorisé par brasserie quelqu'un qui est en place, la foule bango paye. OK. Bon, c'est que chaque fin du mois on peut Sabino qui va musique ça peut se retrouver. Tes brasseries bako Sabino ba fair play mais ba président na bino ba banda ke futa bino. Ba pesa ba bon. To vérifier ngo. Vérifier na yo. Pour na pina yebi. Tu bon na yebi. Biso sika tu za ki sponsorisé. Pepe Kale so ko ngana ye, to ke retirer ngana ye. OK. To ke retirer ngana ye. OK.
Ah. L'aime tout aux autres, ok, oui, à Tikali, à Binanga, Matakuno, na bio, qui n'a qu'à bio, na zone, na yin, na mon PC. Ah, d'accord. Et après, à dispatcher. Après, Kabolé, ils ont moko, il y a des musiciens. Mais c'est bon, les trois patrons. Ok. Oui. Mais et banda qui tout un sabon, mais tout est pour toi, histoire en bon, on est et panzarabat. Il y a des gens qui ont voyagé, qui ont producteur à Pessibino, il partit, oui. Oui, mais ceux qui vont payer, parce que bon, gars qui vont mister, bon, autre jour, tout fout à Banabat. Oui, tirer à se demander, Wanda Abisso. C'est ça qu'il faisait. Ok. Des fois, il y a Pépé Calé Zakini. Défaut. Oui. Ngati kama il y a des défauts. Il y a des gens qui ont so lingi boyo quand te bino balé. Préférence que mon conseil qui ma répétition té. Ok. So qui me répétition bino bébé. Tu peux dire que répétition c'est que tu dois apprendre. Conseil aux autres à cause d'un bon mais répétition c'est que toujours y école. Pour biso to bien parce que soit mon problème sur un spectacle bozo fouté. Soit quand bino na tongo na ngemo na bino banda na ndako boya bino bato bino. Azomina kembina municipal. Ya vandi. Mutumo dit tout le terrain na mbanga. Dit tout mutumo. Ok. Moi vous savez bien, ce qu'on a sabino ndenga kanda. Ai pendi to répéter wana. Ai pinda bemi bino bato bino kena bino terrain so sa wana. Na moyi wana. Boki mambako. Parce que qui répétition té. Té bozo dans moyi ne bokomi comment. Il faut endurance. Ok. Donc, je banda kala et pour tout comme à ça ça ba musicien ba physique et tout. Donc ça non ba mambo ezala na déjà. Oh. Et bon ko bina era physique. Endurance c'est toi kanango. Il faut non na physique. Ah, topé sa raison na Félix Oazé quoi ou comment. Pour Pépé Calé pas ça là. Mais il faut la physique. Comment bina ça va vendre na bina oh, il faut la physique. Donc puisque na ba orchestre mususu ba danseuse ba yaka. On va mettre chorégraphe pour ani. Ba va mettre pour ani. Mettre ça va peu physique. Ba peut ça peu physique, tu vas mettre. Ba peut ça peu physique, il va relaxer. Ton bino bando qui m'a penza 10 tours à terrain ça yo. Terrain sosa. Ya sosa. Il aime soubati bino Max Okanak. Oh, c'est vrai ça. Ah, ça connaît. Marche au canard. Ah. Net scan à l'école quoi. Ah, quasi. Marche au canard, vraiment, autant marche au canard. Et on a besoin de nous dire endurance des arts. Si les lois endurance c'est ça. Endurance des arts. Ah, papa do. Je vous dis la vérité, quand on a su qu'à Pembo, endurance des arts. Quand tu as maintenant, quand on a payé ce mois, il est mobile à Tikaliwan. Oh. Ce qui endurance c'est Ali, pourquoi après la mort de Pépé Calé, qui date déjà de 20 combien 25 ans. 25 ans si je ne me trompe pas. Le 28 ans, 24 ans. 25 ans. Na âge na yo kolongola 25 ans déjà, tu as quel âge? Moi? Oui. 53. 53 ans oui. Seulement? Oui. Donc né à 71? Oui. Ok. Il m'a Makeko. Atika qui a 28 ans. Atika qui a 28 ans, 53 ans, moins 25 ans. Atika qui a 28 ans. Oui, voilà, 28 ans. Et 28 ans, pourquoi au continue qui carrière na yote yo mto na endurance style lo mais na 28 ans. Orchestre mon côté na ki bazwandi ngazako zwanga. Ah bon? Oui. Azozonga kwa mwana na ye. Azozonga kwa ami, azozonga kwa mtamusala. Pepe ko ogoya ndako we. Lemso kudu skuitu kwa mosna et présent. Avant la voiture zéro ko sukoli, avant ka ta voiture na sukoli na date na to ko douane ko ta sukoli na voiture. Patron sko to kende. Ko tu inga patron to kende. On est gens touriste ba course. Je wana avant la ville na Tabora. Uma pe ko boket ko ba course spécial bo yeti na ndako na Yesu na bandai. Mère la servi me biloko kwa mesa sana fufango yo. Oh sani ba chepondo ba tiye msusu makayabu to tomzo kan ba chai. Boka ta fusika moko bo sana pondo moko bo tulia sani moko. Busuke maboko wana kana bondala wa. Busuke maboko esika moko.
Et lorsque vous bando travaillez na yewa nous vendre peka na bandal? Na pas na tabora. Na ville. OK. Côté à Saint-Fort. Ka pas parents na yo? Hein? Pas parents na yo? Eh ouais. OK. On a qui pas oncle me pesa qui. Mais pourquoi au ligne ko quitter chez les parents depuis wa nous a pas parents, ti les loza peka na parents? Non, tu dis ça am sala musique, autre rien qu'à prime d'encouragement. OK. Il y a d'encouragement. Ce que je faire rater. Ngai, je vais bébé, le gros mais mis tout ça ma femme. OK. Et moi peut que déstabiliser parce que comme belé. Donc on voit qui opportunité au somba le parenté. Et là on tout moi pour porter je m'a quitté. OK. OK, y a pas de souci. Tout ndenge hein? Je kende. Moi terrain ça. Au sombi déjà? Au sombi wapi? Au sombi wapi? Côté Kinkoli. OK. Les terrain vide. Ah, c'est bien. Pourquoi sonner cap jour bani ko foot ban foot ango bien. Na zape na za Jean kuno pe. Yo tonga. Vu ba relation pe. Yo ka diboto tonga ndoka ka mbona ba. Vu relation. Ah, viens na tonga mbonga sa mo asima. Mais quand lo ka pena linga omite ngani nganga il faut perso. Mais aux musiciens ali a ming na il faut. Na ba monde wana mais la tonga me bon mingité. OK. Moi je préfère travailler na gagner le na suyer nanga qui a kosenga senga. Est-ce que mon nanga biso pas mon nanga pas ma TV. Pour musique ya suder ngai TV ko nga kuna rasion ya plateau ndina kina ba mon so nga banga ka. Problème ni. OK. Mais na 25 ans au Pépé Calé a sali déjà na mabélé à part Sonica au travail qui a au travail qui a pu avant comment Sonica. Et na osaka ba job na moko. Au débrouiller kaka. Ah OK, Dominique Mabois, je rappelle aux mélomanes que sur ce plateau, nous sommes avec Dominique Mabois de Pépé Calé Yampania mwana ya Empire Bakuba lelo toso la bongo na ye vraiment to na katia masolo ya Empire Bakuba. Dominique Mabois na album Gardez votre souple tout monde a yo binaté et pourtant album wana samara na poto yo pozaka na poto obinaté pourquoi te wana kinati na zaki ko pona za infirmier aux infirmiers je suis à 3 OK cycle court natanga item clinique chinoise ezako préparer ni nanga science infirmier obanda ko tanga ozobina pe na kataki un album wana esengaki ozongela pour les personnes pour moi pour me visa qui même quand problème billet qui même pour moi pour moi comme visa. OK. Et c'est qu'il faut une raison de bango sima. Bon, akina même ko Brazza pour la ndé bango mais tellement mon un peu temps il ka ki nango. Obete ba conseil mi na je billet nango na teki nango na jimbo na na le. Mais yo zo visa te ba sombi ak billet ndeni. Producteur. Producteur a sombi billet sans visa. Tiens, avec ici il y a pas ça démarche dans visa. Et tant que ça comme room ça on s'en bon na ba ki na je billet na teki na. OK, je vois. Et souvent dans Empire Bakuba, ezalaki kaka ba président de babanda ekotia banzembo Pépé Calé, Dilou et Papi Tex. Mais en 1995, ba pesaki bino opportunité, il y a ba pesaki ba musicien en fait, opportunité ya otia banzembo na savoir vivre. Savoir vivre. Ouais, les gars bon ba musicien bango moko. Mais pourquoi ba pesa pe ba danser opportunité te ya tia so za ngo ku tia boya tiens. Mais yo tia kate pourquoi so que za ngo de skone sani ba pesa opportunité na kasi na ba so ne minga za na ngo te sérieux anzembo bando te kamate ils te kama ngo za na ngo te ça va vivre que album ba musicien ka et bango na bango. OK. Na bando pesa bino ba pas de danse. Bon. Ngama za créer na ngama ko kasi place wana na piste dona zana piste na daku sebe tango pos ngama zawa on empire to beta rythme soukous. Ngama zana vitesse.
ce que tant on a za likola piste kuna sima bazo betela nga po biso ampika sima biso ampika ki black te OK. so sima moka makasi etango beta ski place quand piste na zo bimisa biloko Très important. quand piste na zo bimisa ba biloko Et so bimiso PSP baninga papa. Ba danser baza ba chorégraphie na bango. Je viens de Golos baza ça ba chorégraphie da sambe mutombo baza opina pe ndenge na yeye moko. Mais ba pesi bino opportunité o tia banzembo. Ba danse au pesa ozo créer mais nzembo ko ko tia te. Ngambe mo le tout no mkiya ko. Batu to ministre. Batu ba gouverner. Batu ba président bi. Te wa misana ba mais yo pe musano ezaki danse. Musana ko danse kazangwana. Mais ba danser tout so ba pesi opportunité o tia nzembo na kati ya album ba wela mbang. Tanga danser o sabi nzembo nzembo tia kati album na orchestre ba. Tanga o Basé belé. Tanga moko. Bon. Encore moni. Ba téléspectateurs ba otangela biso basé belé on la yebi ba tout pas seulement ba danser na yebi na ba to sima na ba to sima on ba tia banzembo ba to mbunda ba tia banzembo na mpi baza ko tia. Nete ça va venir le fumba na nzembo na yo. OK. Ça va venir nzembo le som ya le fumba. Ça va venir album comment ça va venir fumba nzembo yaki titre yango ça va vivre. Nzembo le fumba. Le fumbo quand même a tia nzembo. Est-ce qu'il y a un peu bakuba ba 12 pe zalaki? 12 c'est quoi? Banco. Bakilelo na bino na bina bakilelo na bino. 12 ça veut dire boza. Banco izaki nango. Banco. Izaki nango te. Donc bino bando vivre kana. Tena terme ya biso kena terme kilelo te. Na suka pe même mutuna. Na ba kota moko kuno. Mais 53 ans seulement c'est pas assez beaucoup. Seulement dans peso fondi mangwa. Na balisi na komona bakoko na ba kilo. Na ba kilo. Ndina zako ekuma pasi pona nga kosa o ka boy fo bango o ka zo bo kilo ya akipsa moi akuta pona O bando bota na ajni. Nga? Oui. 1997. Moi na nga boza 1997. OK. Donc moi on a besoin de 27 ans kaka. 26 que. Yenda peso bakoko. Te. Abi wa moi na nga suka. Ozan ba combien? 3 kaka. Moi comme ya mona mzana me kwa mzita na ba msaji. Na te go Dominique atizo likolo ba tipsuna oya ka carrière mais si longueur moko la zemo tukuta biso tout ba komba de gauche à droite. Bazate. Ah. Mais c'est ça la vie de la vie d'artiste, non? Pour piquer te ngami azo te ngami ngami nata lo bana ngaya mabami bale. Dominique télévision zo mona. Eko maite eko kitisa yo. Eko lingisa pe ko inisa yo, pe ko bomisa yo. Succès ndenge moko. Ai abenga matoi simplicité. Yanga zo nga benga pemene to lui ni sika moko. Même na voyage boke no voyage boy. Lem subi boke ya restaurant ya kete. Ou comme ta restaurant ayo ko ba fiso TF. Mabwa oui président. Olendeni quand ndingo lende ndingo ole wana selenga porter memelanga. Azana confiance non makasi. Et sérieux wana ba poison ezaki te? Bon atezaki osani. Atezaki osani. Loba zonga réponse nga siko komi na po sérieux ba comment banga ba poison ba mambo belé nga tunyo siko peki yo tunga pesko tunyo so poison yaki yo d'après yo chose yaki bonne singa osani o tirer poison pour gagner o kuma place na ndemata comme na place na. Et après la mort de Pépé Calé Bosalaka Empire Fondation Bokenda poto yo zongaka pourquoi? Après non Pépé Calé Koufi orchestre continue aki. Tant ou Pépé Calé Koufi réunion de bozo ba ça qui makamni bimakiana ba juna dokolos le fombo ba bendani ba jeune fuana ba binaki ki ba danser wana ba garçon ba kesa Delta Fox. Mais ngai je le bedotika ki na mpiki ba ko na VD tout qui continuer. Pour avant faire que Belgique. Moi Pépé Calé zaki avant tout que makama voyage dans le tournoi américain to ngoki ni voyage moi Belgique yaki il va te que ce que moi que ngai je vais de rose bien biso ya kité Pépé Calé ko bien bango yete ba payer na okende te bon Pépé texte ya kendaki
Ok. Dans l'Empire Fondation, vous avez quitté. Nazaraki. Et moi, je vais le bouin. Ok. D'accord. Bon, à côté de que je vais bien, toujours bien, il faut salir sur officiel. Bon, et ça mi paye. On en a bané. 2000. 2000. 2 ans après la mort de Pépé Kalé? Oui, 2000. Nous avons papa, tu n'as pas joué mon matadi, tu bon, moi quand je vais dire à joindre les sociétés. Bon, ngas kopele wan lo kisenga pena se retirer parce que na kufisa ki mwana. Na taki ba ne o ngasa ki de na kata ampik ba ko ba de le faire pikalé. Aki pa pipitex na mwana nga kufa azo pesa $10. $10. Pesa nga kanda na longwe na ya ka société. OK. Akepe na bana. Likamitike ko tika la ko ndenge le ka ki pe kuni so ba kamitike ko asima pe. Allez. Ekibo susu pe wan tiko papite na tika yi no caisse tout dit bazo tambola kuna ba vie bui ba ni bui ni bien souhaiter le kasima kuna misu ba longa susu ba ke ba vie bui ça Empire Fondation ngana ba na Empire Fondation na vie bui donc yo longa su na Empire Fondation ya ba papi texte na zawana nga su na Empire te na bana nga tant vie bui na fondation na ke na fondation. OK. Et na benda be ba ninga ba Gilbert de Gospel ba ye wana donc yo kende kana joli bébé na Dokolos na bon vie bui na Empire Fondation na Lodi Bia de Souza Papillon. Nanga le pena koti wana pe. Na sema brasse pe, na bendi pe demasa na ngape, tu na Empire Fondation. Et pas mal de qui nanga avec un musicien. OK. Et évoluer qui comment? Tu sais que ne peut bien tu bon pesa qui non pe ça pe quand pour son pe cartonner qui ça c'est. Quand pe ça c'est Empire Fondation. Oui. Et moi je vais le. Et après il disparaîtra. Il disparaît. Je me disais bon comme le sauvetage. Bon c'est comme le sauvetage. Dans que potonné, ce qui est poto na 2002. Ce qui est poto. Avec un contrat avec Makengo Clarisse Musique. Et signé contrat avec Bring pour qui est poto. Donc comme pour moi mes ententes me côté entre producteurs et la vie. Donc, Bokende Binonion sont des danseurs. Oui, danseurs de Kangai. Je le vais de Goulos. Na musicien ba o ba ki aye vie boulouana. Na de Souza, na Bia, na Lodi. OK. Dokolo Sazat. Azan Poto. Tu connais aussi notre fondation. Et joli bébé. Azan Orléans. OK. Mais pourquoi vous avez un pototé? Tu connais que nous avons 2004. Vous avez pourquoi? C'est pas les causes à qui? On a qui mingi? Ma casse. Quand on a tourné? Et à fois après tourner le Gabéron. Et il y a Bella qui a pour faire ni? Sirose des fois. OK. Azaki n'a déjà depuis A. Té. Il y a combien de whisky mini? Il y a le whisky clairon. Ah bon? Oui. Et ça m'a indénié qui est coup faut qu'on tourné. Mais après voyage tant que comme à Béli si bataille ah oui pas quand veut pour la bicho il y a promotion quotidien il y a sans pitié. Tabi quartier. OK. Ba démarche ça la mandeni pour non longola et bembe na ekunati koya nangwa. Oui, parce que la zone qui na vie d'origine na visite la zone qui OK c'est batikala qui bazongi ba kundi esili bazongi ba réseau de bato batikala kono pepe eme otourner na Gombe. Okundie na Gombe a? Akunda ma Gombe. Quand on Empire Fondation va to kende pour ton vie bring na 2000 na vie bring ta kendo sa cimetière mo. Pierre Tombal? Oui, vie bring ta sera Empire Fondation. Na ba moyen nani? Ya yemo. OK. Alinga ki mingi. Oui. Est-ce que et mo razaki pe na Empire Fondation? Ti. Empire Fondation mi de peuple ka isa kofi. Et moi na pire babuba aila ya rodi. Donc akunda ki en tant que collègue na eka. Akunda mangi na pire mais ki ko sele Pierre Tombal. Pierre Tombal en tant que collègue na eka. OK. Est-ce que souvent bokenda pe ko visiter
Bah cimetière net ya ba Moro. Oui. Pepe Calais. T'es à Pepe Calais a aussi 25 ans. Nga kendo cha flag na membre so Pepe Calais boaka na akadi musique bu ko ja kalonda. Tu kendo cha flag. Mais mito ne na za ina loba comme même ndenge to ko 2024 ans. Na zo za gouvernement bien ko ebimi. Ba ba kufisi ma Pepe Calais ba sele ba monument. Na Pepe Calais ba sorti mais 2024 quand nga domine na pesa grâce na kota na bureau par-ci par-là na présidence na kota. Ba sa monument Pepe Calais. OK. Na koma même kanda. Na ba misa kiti a komiti na présidence na koma. Ba sa monument Pepe Calais ba chonka bandala en triangle wana. Kota métro wana. Moi qui ai ça wana. Bo chang wana faut le nika. Au poni na place. Est-ce qu'une fois déjà vous savez de marche, il y a qui basa les monuments? Ngam no sala ngo. Non, vous sala ngote. Non te, mais ngana boti idée wana. Tu idée tini na jongo, na benga même journée na EBC. Abana aujourd'hui idée kitoko. Et réaction les akine. Abana ovi so bana sanga na ko kita. Pour na ngene na lega ko sa 26 ans en novembre ba inaugurer monument wana. OK. Pepe Calais en pania. Tumba basala ngwana bachia wana. Papa makuta kufisima. Yanga basala kuno bi. Est-ce que les musiciens nyonso baleka na RDC il faut basser là ba ba monument? Mais so za mutu no atemba basali nga pa Pepe Calais nga na hotel ba sala Pepe Calais monument Pepe Calais. Pourquoi seulement basser là monument? Bazao benga l'éléphant de la musique congolaise. L'éléphant d'Afrique. Il y a des raisons pour basser les monuments? Oui, et banaki l'éléphant d'Afrique. Tu trouves que c'est une raison convaincante? Oui. Champion d'Afrique des Caraïbes. Empire Bakuba. So baby so ça trois bonnes raisons au bako c'est la Pepe Calais monument et les années. Bazao benga l'éléphant de la musique congolaise. Là aujourd'hui na Zaïre. Tant que les éléphants de la musique congolaise. Bazao benga encore éléphant d'Afrique. Hein? Bon. Ayemba na franc congolais. Ayemba to fa pour l'école. C'est un patrimoine. C'est un patrimoine. OK. Dominique Maboa, to komi na biso déjà ko cité pour tozongela lisusu masolo beta famille ebele vu que yo vanda mingi na Pepe Calais ozana masolo ebele ya obetela biso na émission oyo. Une toute dernière question. Pour ta santé, nous avons déjà aide dans le gouvernement et jusque-là, est-ce que vous réagissez déjà? Au moins, pour la politique, je ne suis pas politicien, je suis apolitique. Je suis apolitique. Dans la politique, tant qu'on a été porté dans la verbe, c'est atroce dans la gauche. Na kena sasa handicapé na Wileri, baselinga radio na docteur Kongolabi, a tout ça opération de chaka atroce, de chaka protester. Asalinga rapport asali rapport à évacuation. OK. Ngana vanga moté évacuation na mbongo te. Na tena mkineli ko to kanzambe. Na sei adi to vanda kabuyi. Président de la République azali. Na komela Kabila sénateur à vie, président sortant sénateur à vie. Na komela Kabila mukana keno tika kuna pa des nations. Bateta dossier ngapé bien directeur cabinet à l'époque sénateur Shogi Tundu. Bateta dossier pe équipe ministre de la santé Emile Bongeli a pris en charge et qui a un budget c'est 1+4 écoute un budget qui na MLC François mon dossier qui bloqué. Mais tant que l'élection est l'équipe il y a sénateur à vie Kabila Kabangi na excellence Jean-Pierre Bemba tant premier mandat à Kabila tant azaki bakusa coalition bangona palu et baucha excellence Muzitu ministre budget des dossiers na ko le kambongo pe bimia kina Afrique du Sud ba ko traiter nga qui puis ba traiter nga pe na opération pe na zone na hôpital mo nene ya Afrique du Sud. OK. Na qui bien accueilli bien makamtu véhiculé makamtu na zongi 2015 tinde na kiti poabwe 2015 ça qui paradisé côté gauche. OK. Et comment matin ba journée Dominique entre la vie et la mort.
question nanga ko hôpital mo na bandal awa et ça m'indemne tellement mné ndé akena na bimaka na zone ka bo tension mataki nga dès na matinée c'est pas pas équilibre c'est un moment AVC que vous avez déjà un problème attention tension est ka brusquement et mati kamba moko équilibre c'est un AVC gauche ba kena hôpital moko et moi ça peut pas aller à bengi le fombo elle font bengi pe cha Congo question me repose à paix l'artiste en danger abunda mingi pona na makambi balé pour attendre AVC na au cabinet na kina 2000 cabinet na Afrique du Sud na 2007 OK atambu ya atambola na abunda mingi pona nga question me repose à paix OK ba yiwana ba longoli ngana akena nga mama yemo baba na nga pavio 20 papa na sécurité ba kena nga na 10 papa ba soka na 8 na comment pas ne poko ba ya tanga pampex na suba na sonde. Oh, c'était grave, hein? Oui. Si il y a un comme bien, le docteur, il vit mon enfant qui a poids, il peut maya comme la kaka. Maya mobile comme il y a un qui tient à poids. Ah, il y a un de condi. Il y a un qui ni va checker na Afrique pour se porter poids et comment ça dans la passe. Mais pour quitter ça le sous-pasteur. Pour quitter, on se commence à passer. Ba check pour se porter poids nanga. OK. Il y a un qui comme charge na le corps comment ça passe. Vous êtes sur la poitrine. Il faut que je fasse une opération ba longolango. Bachi à poids on a commune. Les amas bendé hein. Protège à munini siko. OK. Siko yo 2021 né comme président tu serais des lettres parce que maman me dit ba ça kinga radio ba signer rapport médical te so médical ba oui docteur ba bi muto fa bima na koti ba na côté ko ka na hôpital et clinique université de Bruxelles na Erasme na service orthopédie et traumatologie na trouver bon na beng bon expliquer on kananga ba senga cliché radio na tindi ba senga pour médical tindi ba tindi nga ba document tout ba tinenga na facture hôpital na 10 jours hospitalisation ba senga chambre limoko isaki 20 450 € pour na 10 jours hôpital na jimi kana tu na commis lettre en côté pas président Félix 2021 jour mon abimaka ba benga na téléphone monsieur Dominique Paye des Nations na ambi téléphone na bisi ndo na zana kama kile na bana ko tampango na ko nda na rappeler oui mais ça oh boni ngabitala buitala na expliquer tu mikana tonga ah les messieurs yo tambule zo zo malenga oh comme kana comme mon ngo tu mikana ba koyo o ba docteur ba sali ba signature ba rapport médical tu bani bo nyango de oh akuda basi président te vina kaka somo comme l'hôpital ndi lutinji bato ngabi président Félix te vina ka anakana na kuma ka malade l'hôpital grave tu ba ko insister noter akati téléphone ezaki nani ntongo ba ikombo na ye yo ka ndingi story ndingi kendi akati téléphone lo ndo na sikola na kiti Paye des Nations na komi wana service ku web na expliquer bango oh bozabo ozali mo mtu amina na ngaka si pesa na bengi Jesus bonjour mais zanga Dominique obenga ke lobi na ça na présidence obenga na Paye des Nations ouais présidence ba ka bongo tenga bina evi mo kamoloba na bina téléphone na etukuta biso mbale na kusumi kana msina zanga yakazi akazenga dans service protocole au pesa protocole mon bina service courrier au fond mon na benga yo ngai bon ça va na kikazi na benga na kadi téléphone bato bazo sa na wana au Dominique ka bokuta na bina benga mais mutu azo so na téléphone ndinga uganga boy na bimi boy yo kande iso yekena bana mo na kutaki wana bana jour wana kako tango président Kabila za ba yebinga Dominique nini sous n'expliquer bango ah Dominique fonga miso abali ba mbonga bato oh ba yisanga bongo sikoyo ateli mewa mutonga ki Vodacom ngapena ki Vodacom na betra système M-Pesa nezo kombo nayi na leka ba chenja ba réseaux sociaux pe ça na lobana kitina pa papa muleng na yebisi parce que tant comme kombo nayi na ji kombo nayi numéro nayi na konti na WhatsApp nanga na mona photo bi na WhatsApp nanga bi Paye des Nations bi na WhatsApp nanga na finalement pe na photo ne bimi ya na président ba rapesa na mbote bi kombo nzainan comme on c'est Jean-Jacques Aleka na muyewa aki conseiller président charge matière socio culturelle ba titre entre nos oui na côté na Google tant na bête comme na Google na moni bimi conseiller spécial du président à charge matière socio culturelle OK ti na benga ko no si na traiter dossier et pas directeur cabinet président mais place nini alingola sanga de ba 2021 lelo oh na 2020 na 2023 tango ba sa ba campagne wa PC na biso ya Sonika mais ça Engongo a Dieu Salemba ko histoire les grands sapeurs a bengi a tourner deni dossier actif na Dominique
réponse n'est que de cette Dominique ils ont ma présidence dans la campagne na quel novembre na quel na maison civile c'était l'OIA na quel coup na maison civile na yebisi bon babina Dominique ce qu'on dossier ko ba bengote c'est ba tebe ko la bengo c'est mutuana c'est aliam mbongo no bima aliam mbongo na bango babina ke funi la justice l'équipe pas mon lien et après ça qui ni au salaire ni na sala ngotem na gagner pas ça on expliquer bango ça on ba na minute le prendre présidence dans le voyage à ba campagne ko j'ai sur les nini ici na ba janvier oya to bandi tout ça ba na petit le peine zone na sou ko pas ça ngotem. Mais tu souffres. Je souffre comme je suis là. Et pourquoi Oluka qui aide le président Jossarte à Mekolobela? Dama kamnanga na banditi na bela ka sokodi saka mikona. Sokodi bisa infante. Ndenga bani bana de banda na kabila de suna ko zaki ma ndenga na ebigo na tangate na bani te bela bisina pouvoir. Même ta kiji nga bien ka ministère moko ministère tité na mais s'occuper na konta na bango te. Même ko sokan kamuna ko kufa. OK. Soka kiti ay sali mutu demande ki boye tine artiste demande ki boye mbongo pe artiste yake. Soka. S'il faut passer un message na gouvernement, je suis certaine que ba Landabiso, ba Meloman na batunion soya bolingo parce que oza mutu o servant boka alikana na mitu do a comme honorable député simple. Je ne sais pas sur la postulé qui wapi. Sur la postulé qui est provincial ou national. J'ai son numéro ici dans mon téléphone. Mais photo n'est pas un téléphone nanga. Na numéro na téléphone. Non, basungao balandela dossier na pas monsieur Jean-Jacques Alekana. Aya mara sur téléphone, tu commences à signer na sele voice na lobby akomo chama lobby mi o ba éphémère. Mon minute mi kay bungi. Acha côté na ndenge. Ah oui. Donc ayebi kabasala. Pour station na makambo mbuku pona makama centaine. Ayebi lo wasala. Monsieur Jean-Jacques Alekana. Muyewa. Jean-Jacques Alekana Muyewa. Mais éclaircissement pour notre dossier, il y a Dominique Mabois et que vous allez vraiment bien. Et vous allez vraiment bien. Et s'il faut passer message mon corps, na batunion sur balandi biso. Les années. Message n'a pas passé. Moi Dominique jusqu'à maintenant juste toujours au mot calculé 2007 jusqu'à le 2024, ça fait combien d'années? Ils ont un corps étranger dans tout. 17 ans. Ah. Je souffre. Hein? 17 ans de souffrance. Il become fort, na vitamine B1 et comment qu'il s'en a soulagement. Pour la table, il faut un mélange, pour la table, il faut un mélange. Bon, absolument. Un conseil. Bon, et pourtant, on a commis la président sortant. Pourquoi va ça y cambo? On a commis ba traiter pe dossier. Bon, on peut ba tininga na kei. So ina kongi ndaki so pas et pas président Tshisekedi dimu kwa tout parce que n'ebiki pas ça il bozo pona nga ki président. Yebe kwa avec président anani papa na biso na ki pa na pe ba ça metama kamba mutuna ça conseiller na makamba sali. Yo bina mutu kisi na traiter dossier. Il pas directeur cabinet président mais le bese sikaboy. Le l'air président Kabila m'a été tant na commis. Papa a choisi de ça qui en tant que directeur cabinet. A commis a été pas ministre de santé. Ministre de santé a ça pris à qui un budget. Et bon si go yé mais c'est Jean-Jacques Alekana mouillé. Sur un détail dossier et pas directeur cabinet. Mais Dominique c'est un dossier pas directeur cabinet qui est un service boy. Banda benganga na tinga intimidanga ti dans appel moto pour un dossier wana ke ba benganga. Mais maintenant civil ba binani. Ce ba bengi yo ninga benga kwa se dossier qui est pas na yisa tritaki yango donc wa benga pour ko intimider nga bangi sana ke président stika na banga na lingi. OK Jo ni na kena iti na suka. OK Mais atikité. D'accord, message est passé. Un artiste en danger, oyeza alarme, il y a Dominique Mabois, monsieur Jean-Jacques Alekana, ceux qui aujourd'hui conseiller président, j'aurais des mbongo. Mais mbongo ngam maladi. Aujourd'hui on lia ngopwani. Bafunda ba député wa bobi sapesi bafunda député nga kena comme on est ku ni sika bango ba député bafunda bango na pesa kombo na ye
Ici quand on a député on bon ben que ti ici quand on ba benge penza te ba lamba bi BCG ta le kana muyewa we bi na demi boy dossier mutu boy artiste boy ba ka soka lo bani bon ba tuni kasi ya ba tuni kaka dossier ngo pas directeur cabinet de lo bani directeur cabinet ngo na service ni directeur cabinet tuni dossier na comment déjà depuis 2021 ti lelo dans la suite numéro de 2021 jusqu'à 2024 suite moto dans le dossier et puis na comment deux lettres hein lettre liboso na comment que umele na comment ba ndé ya ko ba na téléphone na za ngo ndako kuna bakiza reception na za ngo ndako OK ba facture auto été au hôpital Belgique na te photo ba original za ngo ndako OK tous les documents na ngo ndako so za preuve no laksa yango dossier complet ko na présidence yango o tira o anga mo kango na ngo ndako. OK. Mais vu que Oche Sokoda à côté, au lieu de traiter au Moko directement na présidence, je suis certaine que l'autorité Amboka, Holanda Biso, Bato Yope, Bazana Bolingo, O Bazana Mite Monsunga, Bazolanda Biso, Ndekona Biso, artiste Nabiso Dominique Mabois, Aza vraiment il compte si je peux dire parce que il a servi le Congo, na ba danse naye et tout, à Binissa. Et à envie et belé bakenda ya tikaliwana et ozala bien vu que akufina nute o eza cri d'alarme bino ba oboyoki bato motema bolingo bato bazana capacité ya okoma na présidence beaucoup mselebiso sango vraiment na présidence sango ekomela mukonzi mboka mukwanto mbolo mwa mayo akana ninda Fati Béton. De quoi meka kosungama et ozala vraiment bien et bambo tenayo Dominique après sambote na ba master ngai mi balé joli bébé de Rolos bambo na bino joli bébé Orléans de Rolos na Lille na pesi mbote na Belgique na président Boy Kinanga Magivel KVK musicien na Londres na pesi mbote na Juna Mumbafu Big One papa Oji na pesi mbote na Bibi Shibida na pesi mbote na Kecha Dorcas. Na France, avec son botte na Fifi Boussa, Danga, Miss au dessin animé extrême. Maman présidente, ADIX Parlement. Après, c'est un collègue toi empirique, un autorité empirique, aux ans pour tout, vient en tout. Veille Doris et Bouya en Suisse. Veille Elvis Kunku, Bambo Tangwana, président de Toludo de Papitex, Bambo Tangwana. Na Nini. Na Belgique, sous le point de KVK musicien, moi je vais Bouni Kinanga. Tata ko lupango asombi lupango bungi kinanga asombi lupango na Goma atonga komi tata lupango ya soma ni mapango moko ya sombaga ateka kino abato ke poto ateka lupango ne pa orchestre ke poto ateka wina ona nazo ba no ba lisekite vie bungi ateka lupango soma na bo muna baba nini na isoki OK ateka lupango na pa ba demande poto voice ke poto OK mais quoi sombi sous na Goma ah c'est bien oui asomia Goma atotonga pe atongi ndako atongi bandako mibale kitoko pe achiba pona kende kono visitango OK achibi na ba carona se ba carona pe ba achiba carona se exemple bungi na Magivel KVK musicien. OK merci beaucoup na États-Unis na pesi mbote na mwana biso mami Mbula mwana pepe kale Mbula ba États-Unis aza kuno bosola toujours oui na pesi mbote na Seye Mima aza na Baltimore toujours aux États-Unis aza na ville Baltimore na pesi bambota trop lola mwana mandi doyogo en États-Unis et puis ba boa pe master na pesi mbote na pesi mbote ma logilo ba chini madara dara ipa aux États-Unis en tout cas mbote na bien tout na poto ba diaspora tout na pesi bien bambote ne bona ona o ba mino bo mon muninga no diaspora sali kama la diaspora azai conseiller pe ya chef de l'état chef de ma chef sozo qui tirait a diaspora ba diaspora uzo sala ah disco na souffrir na passe na ko ba comprendre te diaspora ngona ba baza na poto na lobby ba comprendre te o lobby kende ko na mino diaspora nda salia diaspora mais c'est Jean-Jacques Alekana Muyewa. OK, merci beaucoup Dominique Mabois, c'était pour moi un réel plaisir de vous recevoir aujourd'hui.
Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci spécial à toi, Dani Kalaka, les grands couturiers na Paris. Balobi soki olingio lata kitoko, ozana mariage na yo coutumier olingio bonga, ozana défilé des mondes. Na Belgique na Belgique mboto na vie na emeka fuba. Bambote na ngwana, emeka fuba na bosa no TV. Na famille Lukumu Mobimba, vient na mimela ifeta. Bébé Lukumu, Moïse Lukumu. Binotou, pesi mbote famille Lukumu bozana poto kuna Paris, na pesi mbote. Voilà, Dani Kalaka azawana pona ko salela bino yango. Mes salutations encore à Yann Kabuka. Yann Kabuka. Bah bon séjour à Paris et na moni bongo Blaise Ilele qui docteur Blaise na États-Unis na Oyo bambote na yo et Jansi Bavouidi moi na ya mama Mariette Jenny Queen Masanka te salue merci na bino nyonso bozwaki libaku ya kolanda biso n'oubliez pas de nous donner vos suggestions impressions et tout mais vous aimez trop insulter vous finga pourquoi et ça l'a bien voilà. Merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine émission. Bye.